Voilà, merci beaucoup. Merci na baboko nyonso bakiti baboki na bango yoko. En beauté. Toyo kutayo lelo za jour asuka oyo tozoki mukunda papa na biso mamdi koko pona journal lelo bokabwa na yesala milelo réaction de vos amis. Bon, ça biso passe mais choix ezate lelo ezaye lobeza yo lobi peza ngai. Moli moneki ndega na kimia nzamba osunga. Ba souvenir nini ya malamu oyo za na ngoka rapport ya monsieur mamdi koko. Bon, tolia na ye nazwa chance au ne place moto jouer na ye abeta mpe mbata mais être aussi ça doit être so sekana en tout cas ça biso ba bien. Et bon ya mabeza ni. Ya mabena moni on tepo to tika oswana te po akomane ba jelo kwa ba petit to oswana to sakana to sekana biso do ya mabeya te. Bien si somme ta kufa za bien mais ye na moni na ngaote. OK. Bonjour maman. Bonjour cher ami. Tout le monde a des Mambrui Koko. Na ebide soki rosa la relation ni naie soko yebaka epé bien. Bon Mambrui Koko ngana to sala na RTNC. To za na direction moko ya langue nationale. Et m'dé to yebani et puis le fait que c'est nani acteur mnene amboko. Là to bandi musalo to soko taki Mambrui Koko c'est afansaki musala na comédien. Donc il est tout à fait normal qu'elle est là. Mon colo Toro Kabwana, toi qu'on rendre hommage en rapport d'abord à la relation de l'homme Moussala et puis surtout qu'on rendre hommage à Moussala qui toko à Sali, n'amener c'est pas si bateau, na talent au colon Zamba Pesaki. Ouais, tous on est dans ben abino tous on continue, tous là qui na ba comédien donc simino ba image, si qu'on a zana maman nanga kalunga ne boyebi, boni maman. Madame. Tout le monde a na deya ene na yo papa Mambrui Koko na ebité soko ko expliquer biso ndenge bozala ki na e to aranda ko moko te mais to sa musala moko c'est que to za en bon terme to zala ki en bon terme pour ye azali suna bisote donc Mambrui Koko akufi ndenge mutu nyonso pa kokufa donc mission ne oya ko sana mokile koki akufi akei lobi pe aux atours à Kalunga lobi aux atours à mutu songolo tour ayo pe mutu otalanga donc to se préparer kaka to mi bongisa po lobi na biso eza biso te zanzambe donc Mambrui Koko akei atiki biso so bo bengi biso pona présenter biso ba condoléances en tout cas et ça la libota mobimba ya ba comédien malamu mingi vraiment. Maman Kalunga, est-ce que nous avons ambiance où vous avez joué au théâtre, il y a neveu, na cousin. Tout ça qui filme ya cousin en tout cas tellement qui filme qui produit et pas ya producteur na son major bisadidi. En tout cas tout là qui na ambiance qui totale pour y avoir une petite sœur. Rappelle avec un grand frère, ndenge na benga ba vient na ntakala. Ndenge na bengaka ba mondweri ba wana bazaki vraiment ba pire ba tunaye ya kati ambiance yaki totale mais sauf que zaka na poka soki bosisi bokabwani muna mtake kolala na ndenge na ye to kolekisa pe une semaine un mois pe bobengani te subitement kaka malade on peut le ko ezaki na temps mulai penza te il nous laisse donc nzamba zwara loko toujours continuer gagner na ben bino bande ulanga club.com na lukakae na tonga qui dernièrement na lobaike pourquoi zo zwara ba artiste bazo violé ba artiste ba boka ba mbasu ba artiste bazo sa ba accident ba artiste ba kufi le sco to zasko na moto ça qui accident papa Tito boni ouais ça va mais na moni en bonne santé hein? Ouais santé ça bien ça normal à part moi choc na uti gozwa ya koyeb saka bana poto boyebi kaka ndenge mundela bimisi biloko yo et comment peut cette information à malamu na mabe mais ngande ko na bino nazali na sala ki accident nzamba lingaki te nzamba permetaki te ke na kufa ezaki jour na ngate alors malgré bino bo moni na ba photo po mutu mususu azokufa mais mutu aye ka po filmer oli a aider yango bo moni ba photo mususu ba image ya mabe mais nazali nazwa ki blessure na mutu
siko ça va blessure azali moi ke moyaki molai alors siko ça va nzamba sali na moi songi nanga mukende bat bayebi na yaka na ba vérité donc yo raté liwa ngo siko eluki mutu ne ba ndenge we razo ba flashing eta ki ozwa papa Mambri Koko bende liwa eza soka linga inga pe linga zwanga ah lokola boyaki nango vie Mambri abelaki nga eza accident bon raté te mais na makomi ya Nzambe etangamaki vie Mambri Koko kokufa na ndenge wana amen etangamaki pe nga na kosala accident moko grave mais na kokufa te papa Koba yo ndimani ona ndimani maman papa tu tolobi yango na papa tu tolobi yango na oui que yo la loyenge fort oui bien non nga na loyenge te nga soko ye na loyenge na action loyenge mais na za nga pe loyenge te lolobi eloko sepesa ngai corps ebimi otie moi mouvement batu na nzela bazoyemba banini bozaki nini na ye non vie Mambri aza vie oyo bazwi biso tanto ke groupe Nzoi tanto komi na Nzoi eza ba vie Mambri bazwi ba papa Koba Mambri Koko nsengo diangena bango ba emanga na groupe Nzoi donc naza reconnaissant na vie wana aza pena papa aza vie opene bazaki na biso ok ba courage belé mais kaka na ninga vérité na ninga songi papa Mambri Koko ke siko le roi bosaki déjà ba accident ba mbasu bobeli bokufi siko to c'est la sunine non elo mo ezate liwa ezalika manzambe na bili wate na binyo surtout en général siko to c'est la ni siko bon c'est elo te bosaka ba pièce bien to sala bino ok merci beaucoup to continuer boyebi toujours continuer siko bo tulanga la sunine maman Ntsenge maman chinois maman Loso o boye baka azali akufate aza toujours en forme mais boni maman Loso bien au changer te non changer boine au changer de Nazali maman Loso relation na yo na papa Mambri Koko ezaki ndeni bon papa Mambri Koko nakutanaki na ye baka to kutana to pesa bambote na ko ye baele to utaka zamina metre pa ina makamba vaisha so poto na to zonga ka bango ba tsakala na wili batikala ka basaka group na ledio nene yakuta sikona Mambri Koko nde to koma siko ko jouer ne sikamo Robert so moi témoignage ne moke ndenge bwana ozala na ye bon moi je n'ai pas muke za vambia za kile msusu ovandi ozoli eloko boye omona ya yibi eloko wana kimi nango ko landa ye bon banga to yebana pamba te na lia on ko na vie zonksi na biloko na zonksi te le to yebana ka na lia on ko ngabina ke fundo nga ke fundo ngata na commune na bwana leki na famille nyoso yango mona ka to ko musika somelio bien alors on a yibaki biloko na somelio bien moi kabeli mbongo ana kabeli mbongo pe olinga ngate na ngako kama mwasi nanga olinga te olika mibali musuma bien oza yayati ate na sekisi yoka otoka bwando to comment vivre quand ndengwana. Ok, merci beaucoup de la nation Clébois. En tout cas, tozo continuer. Papi Guéné, Pichou Mangaya, Bounamoni, la reine. Oh, nous sommes oui, Yangaïté. Vous avez Yamado. Yamado za théâtre. On a bijou la reine qui manza ote. Mais balo barande simande Yamado te. Simande Yamado. Ah, Fabugaz Mambalou, quel viso matro. Non, tu es bandeni au rosate. Yo pe moi la mukie mais oui ba no pe Mambri Koko te sigo relation ni nozo au garder pona donc relation viens Mambri ngabenge papa ngata ngala koti théâtre par président nga Mangwaou maître Pai place za poto mbote belé viens Mambri za ki na camarade ya Pansakala za chef na nouvelle oyenge ya kokuta na bango ba isanga babi en tout cas Moussa théâtre fozala moi nzunzu ozo comprendre bien Mambri ndo Koko Chenga apesanga kutu kombo schéma 10 schéma 10 ne ba pe signification na wote ti lelo donc na leli bien Mambri pour na papa moko gentil alinga ba blague alinga opesa batu ba kombo surtout quand ndo beti ya mado oyo donc ye penza za ki perso amoni penza moi si surtout so za sima bien Mambri za ene ka matumboli donc Nzambe abatela molimo na ye mwasi na ye sika azali na bana donc biso pe famille na biso ya théâtre totikali kimiaka ezala na biso donc toleli vie Mambri nde esengeli pour ezate bino mo bomoni bijou la reine ngamo na ki somo na ebike bolila makasi mais bolingeni na ndinga bien et on continue
soki na bomoni prêtre abeti costume boye ça dit que auti poto aye atemsi chip ne temi kuna boni papa. Oui bien mais ngaza prêtre te. Oh batu ba bi prêtre. Papa vie de loin payé wana vie de loin. Ya lukela ngaka makambo ye wana. Ouais, toujours continuer toujours au monde les baza ko yamana. Mais la bien vu de loin. Vu de la bien. Non non kinzembo ya o ba yimambiko yo yembitende. Bandela. Non kinzembo ba yembeli papa mambiko ko. Na okivona hote. Bon yo yembi. Et ngala yembela hommage à Babia. La bi o ya papa mambiko ko. Bisounos to ba comédien. Nazaki na nzela ta baninga ba osala. Donc tant nazo koma pe na écoute mixage na suka. Ba oeze pourtant biso kaka. Les amatanga na biso père na biso donc biso nos tozana ka bana na quoi voilà. En tout cas na sepeli na tozana papa na biso vie de loin na bandal. Na kuzo wana OK papa Makaya. Obi ke baba to bayebela yo soki ndeni mela moni na kamwe ba costume. Nini bonjour président. Ouais bonjour. Tout le monde na place Baleli papa Mambri Koko na matanga na habité souvenir ni nos allons pour koloba makamba lokuta ke o boye wana pena na kana ngote donc papa Mambri Koko batuyon so bayebi eza eloko ka moté sur mon artiste parce que eza d'abord artiste mtakufi. Nous sommes censés et obligés ya ko rendre ba dernier hommage na ye. Ça c'est de 1. Koloba ke ba souvenir aza vie moro oyo comédien nyonso ayebi vusi comment Mambri Koko donc eza parmi omoni na ba nde ba palu la lumpalo ko nde ba pita lumpalo nde ba ya ba pita ba lumpalo ba gelma ya oh ba oh ndenge toloba ke mutu nyonso ayebi vusi ayebi ke kombo ya vie Mambri Koko ça fait partie ya ba langue ya vusi Mambri Koko daye vusi ozo comprendre nde ba ya ba pita lumpalo ba pita bangela o comprendre de o burume wana ba pitié cambio donc ta vidéo là oh non ma vidéo là voilà mon ma vidéo là donc viona azavemo oyo batutu oyo ba yebi vusi comme ba viona sala. Donc les longs zamba koksi mokano na ye nzambe wana azwa lokumu yende maître ya ba circonstance yende mokonzi anyos donc voilà il on a koloba président sai monde entier bazana besoin koyoka yo bazana besoin ba mona yo na ebite so ko loba nini pona bango na loba neti nini pona bango monde po bazande na posa ba yoka yo po na laksa bango procès na yo ndenge zaki innocent ndenge ba kita yo donc zaki libéré te mais ba kita yo parce que bazaka na besoin oya lisusu po ezala bato ba déranger na Hollande na Australie États-Unis Angola partout dans le monde na ebite so ko lo bala bango nini omoni so ko molanda banzela mibale na mbala moko obunga donc to matika matanga ya vena so Mambri Koko toloba beaucoup plus makambo ya vena so Mambri Koko mambo wana naza pena besoin lisusu ya kolobela ngo mingi te po bato ba mona ngo déjà bato balanda bayoka na vraiment na besoin sur kolobela ngo te surtout ezaka makambo est très sensible so lobango faut la poser pour na lobango donc na place matanga boye na sepeli mingi to solo la makambo ya na Mambri Koko oya tiki biso donc voilà quoi. OK non rien à parler comme ça de bête bien imbécile tokos peut ça taba to bi balembot en tout cas na pesi mbote na
papa na ngai, ve na ngai, Willy Etoka, na maman Jolie Etoka. Bienvenue na mokili na bébé na biso ya sika. Le bébé Etoka. Donc voilà quoi. Ok, merci.